Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki, fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sangoya Paris partout. Yé tolo to bangela kaete. Yé pona bilili to longola e. Edino image Panza Sangoya RDC, Panza Sangoya Congo Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sangoya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata muto tenga ma kokamwa. Edino image Panza Sangoya Congo. Talaka. Ouanga bien. Edino image. Panza Sangoya Congo Edino image. Sangoya Congo epanzana pa wapi? Toana TV moko Panza Sangoya Congo Edino image. Kitindindi chakudidi so taite ba chekau. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodai, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook, The Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live, The Boss Brother. Mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Bonsoir. Donc, toi le matin, il y a Papa Lutumba. Binomo boyeba Papa Lutumba si kotika biso. Donc, toye dino image Panza Sangoya Congo. Bilengi TV toujours. Toye baba programme d'engezo leka. Matanga leka qui bien depuis Bandeli. Donc, toye ka to rendre bon hommage, to pesa bon courage. Na programme la ronde bazo qui en Afrique. Donc tout na moko toza na ba mama ya lingwala to mwaka toza entouré awa ba mama ya lingwala donc ils un peu chaud vraiment en tout cas ba soutenir famille mobimba bande tina suka to ba programme na ba onde bazo sala donc toza retourner muke po a to na vitrine de boye ba kaka Papa Lutumba se otika biso donc icône quoi. Bonsoir mingi kuta on le baté poto mona ndengo za déjà matanga bilum to simbiango donc poto pe sa programme na bato wala ndabilo po matanga banda le loté et comme na poste na suka to ebité ndeni bo sala yango soki ezo continuer soki continuer te soki ba mama Sylvie Lutumba ba kei Afrique au pe sa programme Bon matanga pour la biso lelo matanga esili pour makamlo se sili lelo. Et puis, donc, biso ato sisi lelo, makamulio so esili. Mais Sylvie Pazali, ako pesa bino ba programme nyo so pendenge bazo kende, po bango ba kende na corps d'ici mardi. Yango biso lelo samedi lokola ba cérémonie nyo so se salami esili, biso pe ato kaboli o ezalaki ya mwa kolia. Na mwaka mwa emonanaki ya komela tosukisi awa la sali pona lelo esuki awa lobi dimanche na lundi wana eza na ndaku tokomi na ndaku epa ya Sylvie po mardi bakende. Ok, merci beaucoup grand prêtre maître moni to sepeli nzama pesa no makasi po bobandaki matango lelo te donc minga koloba te. Donc pour la léon la salle awa esili donc programme mususu soki tamba Sylvie Lutumba ba kozonga na retour là ba kozonga wana nde ba programme nyonso bokoyeba bo to pesa bino ba programme
cas félicitations penza nzamba batela bino ba mama lingwala bomoko toujours. Bonsoir. Donc biso tolandi bino ndenge matanga ebandaki tina ebande tomoni kane bozo sama kamna bino. En tout cas programme ni ko pesa pona bato bazo landa bino au cas où lobi ba ebaki teke ba na salle. Bonsoir d'abord. Toza vraiment na seconde bolandi biso. Tomona tonto edino banda ebandeli na Madeleine na salle jeudi lelo awa samedi. Lelo pona bato ebele ba ebaki teke salle ezati tongo ba ebaka ke ezati 0h parce que ça jour à suka pour ebembe ezokende. Bon toni to lobaka ke ebembe ezokende mardi lelo za suka ya salle awa kuna bakoma mardi après corps ekokota na morgue na cinquantenaire après cinquantenaire bakobimisa ebembe les 5 les 4 bakunda les 5 tokozela lisusu tokolancer lisusu programme ya après tokopesa na lingwa la bomoko ou bien tokopesa kapa tonton edino akolekisa lisusu po tango ba ya kozonga tozane loko su toko organiser pona ko clôturer matanga pena définitif pona papa na biso yango wana nde tozaki nango comme communiquer ya koloba en tout cas toza vraiment sengo ndenge batu nyonso balandi biso même bomoni batu baze belete mais batu tanka ba yoki ke tozala salle en tout cas batu bazangi te bazo défiler bazo kende bazo zonga en tout cas yango tonga to loba o ntoziko ko loba yango wana to la nei Sylvie bao ba yebi ngala Sylvie tozo kwa lipasa oyo alobi liboso facile aza grande sœur na biso donc to wuti bisika moko ça c'est la famille donc oyo aza pembeni nanga pe ndeko na ngai to wuti bisika moko donc soki to otanisa batongo libanda parce que aza papa na biso oyo vraiment que tokenda pe to présenter mibali na biso bike mibali na biso baba bokilo na ebana babengaka ka pepe yango wana toye vraiment lelo kosukisa pona lelo nde corps ezokende ndenge ezalaka ke bakekunda mutu bo biso toza na possibilité ya kokende te yango tokati na lelo après tokozela une semaine bakozonga soki une semaine bazongi nde tokoya susu kokutana tokolancer susu nani pona ndenge ya kosalela en tout cas merci mingi vraiment nzamba batela bino tout le monde vraiment bon moko ndenge bozali donc beaucoup ma famille c'est normal en tout cas vous continuer nzamba personne makasi pour nzamba zo personne déjà makasi pour tozo mona depuis na bandeliti siko nde bozo continuer en tout cas biso to kolanda kaka programme oyo opesa na edino image pendant sango ya Congo pour mes até donc ça ndenge boloki lelo za jour ya suka tozo continuer donc ezati tongo donc to vandika awa programme til Mama Sylvia Okende nde ba opesa biso programme susu na retour tant baroya na ebité ndeni noko lo baba impression nini okoko expliquer biso ndenge boyeba na Mama Sylvia premièrement na oloba nzamba za lokumu na circonstance ekweli biso bon tobi que ça facilité ça pasi papa sakei wa yesesili biso batotikali mais là on retient kana libota nzamba pambola vraiment molimo santé consoler mitemo ezoki vraiment baka na bomoko bolingwe zale continuer ndenge papa zalaki en vie mais pour le programme biso awa pour na France to suksi pour na lelo awa po libota mobimbe kende kitasa pour na kolela papa donc to retourner retour na bango soki baye ndenge bakosala wana to ebi on suite te na souhaiter bango bon aller bon séjour na Kisasa nzamba pambola départ na bango peut arriver na bango abomba bango na makila na Yesu on azaki na nko yango na koloba. Merci beaucoup nzambe papa mbola bino de continuation au bozalaki nango tina suka tina retour na bango bakuta bino bien lingwa la bomoko toujours eza koinda donc toza ko contourner to eba ba impression ya moko na moko po ba mama na biso balandi biso ba uti na Suisse mais ba on surtout na lingwa la bazanga bomoko donc eza famille tozo tourner kala ndenge famille bana ya lingwa la bomoko bonsoir donc to sepeli kombo na bino bienvenue déjà ne boyaki Suisse bana na bandela makambuti bolandi famille toni to ba impression na bino programme na bino ndenge bozo pesa bozonga mkolonini
nayebi te donc toyini te baimpossible. En tout cas, merci pour la parole, ma soeur. Mais on a rectifié le moment qu'on a outil suisse, on a en Belgique, on a Fanny Mbola. Pour les intimes, c'est des mamans. Ming baebi ngana comme des mamans, mais comme on a Fanny Mbola, na Fanny dans Isangi, on a mwana Isangi, mwana Lingwala, balaba mwana Papa Lutumba. Papa Lutumba moninga eskanga na koli pa ebi papa na nga ebi famille na biso nyonso tout donc lelo toye awa pona kopesa au revoir na mukolo ya suka ndenge azozonga na mboka kuna. En tout cas nga na sepeli mingi koya nesika oyo nakutana bandeko na ngai bana na ye ya famille Lutumba et puis na bandeko na biso ya bana Lingwala nyonso tout. En tout cas tosali ba grand retrouvailles. En tout cas na sengi merci mingi toye na moment moko ya tristesse pe na côté mususu na sengo po ye moko alobaki ke balela ye na banzembo na ye. En tout cas to sepeli mingi pona Papa Lutumba na grandeur na ye na munene na ye vraiment longonia na oya sali parce que batu mingi balingaka na bomoi na bango ba se retrouver lokola ye chance on est ko pesa na mutu nyonso tout e muna mutu azana chance na ye na vie mais ye azana chance moko ya munene ya munene ya munene ya munene lelo yango tozomona mokili mobimba batu nyonso baza kolela baza ko sepela na likambo Papa Lutumba na ba œuvre na ye na makambo nyonso ya sali. En tout cas longoni na Papa Lutumba to sepeli ya mingi ya mingi ya mingi ya mingi ozomona nga naza vraiment na mingi ya koloba te tala toye oyo eza siko deuxième fois na nga na ye tala na uti kota Belgique kuna koya ti koto oyo fo ezalaka na Papa Lutumba parce que na mutu mosusu tosala yango te nalobi yango même mingi na ba analyse na nga nasalaka mpe na makambo ya politique. En tout cas nazo continuer koloba yango vraiment soki tolongwe tozoya tozosaba les retour tozo futa ba péage na biso tozo uta misika pona toya pona Papa Lutumba donc eza deux fois te azali pena place na moment auto koloba aza vraiment na paradis parce que epesameli na mutu nyonso tout te. En tout cas pona ko monopoliser parole te na otika pe baninga musuba loba vraiment na sepeli mingi même l'équipe na bino. En tout cas vous avez fait un bon travail ensemble. En tout cas, tu partages na bino pe ba moment moko ya bien na bana Lingwala bo moko biso nyonso tout. En tout cas esengo to continuer bo Lingwala ne tombera jamais 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 to lakisi yango que Papa Lutumba za munene avant même mboka ezwaye donc biso moko to honorer à 100%. En tout cas merci ma sœur. Merci beaucoup biso to bana Lingwala. Donc Edino Image Lingwala toujours babi pendant sango ya Congo Faloloba na kite soki na yeba ke ngana pese la ngosu na marque moko boy c'est grave lokola na moni yango lelo Edino Image. En tout cas tokos continuer parce que nous avons la publicité na yo mokili mobimba ba star nyonso bazolela kaka Edino Image ngamo pe sous lelo Fanny Mbola 100% star la belle hollandaise. En tout cas na suki wana merci beaucoup Edino Image merci. Voilà bon moko on est ensemble hein? Donc awa tozali na salle ezali donc dernière samedi ya kosangana pona liwa tozwaki ya Papa na biso Lutumba. Donc en fait Papa Lutumba zali papa moko alelani na monde entier nazota la bilili na surtout na Angola nazota pe même na Chypre na moni vraiment bandeko na Chypre la Chypre pardon baza kolela Papa Lutumba aza papa oyo atei batu na tango ya musique surtout nga nazo ko se rappeler na musique na ye j'étais tout petit mais na époque ya Ofela vraiment na Ofela était ya kingai Ofela na kei poto koluka vraiment nzembo wana etushaka ngai papa moko tant bazo benga ye poète vraiment ayebi qu'est-ce signifie poète donc ayebi pena musique ya ye ya makila donc toya wa to uti bipai na bipai bani na tomoni ba tusu aizande ti retrouvailles
namoni bandeko na ngai. Donc ça fait longtemps, depuis 1998. Lilo toyo komona na 2019. Donc tout ça na liwaka ya papa. To bungisi penza o babaka baoba kei, mais toyeka toleli to sangana bandeko na libota, surtout vraiment mes condoléances na famille Lutumba. Donc to kobo sala été. Voilà o ngalinga kana loba yango wana. Merci beaucoup ma chérie. Un artiste ne meurt jamais. Donc papa Lutumba a saisi pour la bissonnion surtout. Donc il a dit qu'il vraiment trace nae le poète quoi. Donc et bunga jamais. Donc comme si la lingua là, biso to na lingua là, donc to zaka ensemble. To tika la bomoko kaka. C'est ça que on a tout à l'heure toujours ka bomoko. En plus il faut bolingo vraiment ezala. Bolingo vraiment to la qui c'est vraiment na ndenge ya papa kei. Tomoni bandeko bauti Suisse, bauti Allemagne, bauti partout. Baye kapo na liwa ya papa. Alakisi ke non, azaki pe muta polémique te. Soko tali vraiment banzembo na ezepe na ba bêtise te. Yaye vraiment ezaki même bala mike baza koyoka, même ba mikolo baza koyoka ezoko teya. Ouais, eza vraiment koteya. Ye atikali ko zala te kazala o aloba likamo ke esali ya mabe non. Vraiment tout ça ya onde toyelia. Je m'appelle Samino Makassi. Merci. Bonsoir, bonsoir. La délégation est déjà par-ci, par-là. Mais tu as vu que tu as la papa Lutumba. L'impression que nous avons courage de la famille. Pour te dire que nous avons bomoko. Tu as uniforme de retourner. Merci Mingi pour la parole. C'est Samino Nini. Panza Sangwa Congo. Merci pour la cité à Panza Sangwa Congo. La princesse Charlie Tiamuna Sepe Nango Mingi. Dans son aïe, le lot a on a eu la papa na biso. D'abord, papa na biso ya lingwala. Deuxièmement, za papa ya camarade nangai. Moi na Sisi Lutumba aza ami nanga tokoli ami d'enfance. Donc tokoli esika moko to sakani esika moko. Yango mo na ekolela na famille. Donc nazali vraiment na souci makasi. Na ute okekini na mois de novembre Sylvie Lutumba benga babi princesse loko okekini ke no mona papa nga ebise oui no ke mona papa mais ayobi ka ba voyage kini ndezala na ke na komi na sai makam na nga na novembre na zongi novembre 2018 na eko zonga suna kini na février na ke eta la papa te après na yoka papa kufi. Donc il passe wana na qui va toucher ma case, il fallait qu'on a déplacé pour na la charge wana. Pourtant Sylvain ben ngana keta la papa nandima ki na bete papa otika biso lelo. Yango moni na uti na Suisse na Genève, iniki mana lela na famille ensemble. Donc na longola na partager douleur ba mazan nango o ngape na zaki nango donc yango na za ala na mboka Paris. Merci beaucoup, Moninga Malamu Natango Apasi. En tout cas, je suis sûr que la famille SPL présence là-haut. René Germain, trop tard, même si on n'est pas pâté. Mais place à Zali, il y a des baza bomoko. Merci. Bonsoir, bonsoir. Tomoni papa, Babi Montana. Mon fini quoi lingwala. Présence là-haut, awa nesika oyo. Pour que déjà vous allez la bomoko. Mais expliquez biso banane bandeli ti jour ya lelo ndenge nini bato bazolanda yo po pesa mo programme. Bonsoir maman Abisso. Bonsoir maman Abisso vrai chéri. Na sepeli komona yo ndenge na moni bato ebele awa. Bon biso to na cadre ke ya lingwala bomoko. Tozana ba maman Abisso ebele awa, tozana soliste star. Bon yerim tazap na représentant na biso na lingwa la ototikali nega ye moko pona mamba musique soliste musubi na makasi aza soutenir papa kei totikali na Pichu Santiago mais toye po to présenter ke nenge dei na biso papa kei to pesa ka ba au revoir na papa nenga kei bo akendeka malamu. Mais elo ni ko ko na programme oyo ba famille na e ba tunyo so ba okende na Afrique. Ah, bino bana lingwa la boko tika la kaka ou bien boko panzana ti mukolo retour ya ba famille wa ken Afrique. Bon biso bana lingwa la bomoko toza awa juste que ti mukolo nini
de kokende kin biso toaka awa. Vous êtes sur la salle ou bien vous n'êtes pas maman Sylvie na ndako? Tozala toujours na salle, soki balongwe de elongwe biso ne toza na organisation na biso lingwala bomoko toyebi nini tokosala. Mais justement nan topesi na programme nango ya fixe te. Tango de kobima nde tokozwa sikoyo programme na biso ya fixe nde tokopanza sango. En tout cas, tosepeli mingi, tomoni ke lingwala eza mabomoko, Papa Lutumba sangisaki bino tout. En tout cas, merci de m'appeler makasi pour la bonne continuation au botika et nango après. Ok, merci maman, na sepeli. Okay, merci. Bonsoir, bonsoir. Toni toye ba présence na yo na matanga oyo. Pour biso toye, toyebi ke matanga bandaki lelo te. To apprendre que lelo eza jour ya suka. Donc so ko pesa so programme et puis présence na matanga oyo pour na famille. Présence na matanga eza papa na ngai o aboti ngai abota na mama Sylvie na mwa Lutumba ma Paulina babotini ba triplé baleki na ngai aza wa lene wala ndinga azali ya mwasi nani bonheur présence na matanga lokola papa il aza responsable ya basalo lokola ngai aza mwa liboso héritier yango ngam nazo kade awa donc appelle lelo pesa suka ya bango pona nini yango nga nazali pona kokade kobeta miziki dale banda bandeliti fe nazana bango bato sepeli donc panza sango dino image toyaki komema bino banda na bandeliti na suka donc c'est vraiment la famille quoi. Donc à part awa sale sili tokolanda bino na ndako bien tokosala ndeni wana programme wana naza nango mpena courant te biso programme na biso ezali kaka awa tozosela bango aire bakokende kisasa aire bakoya tokoya so tovanda susu po toyebana. Ok, donc programme ezalaka na retour ntango bakozonga. En tout cas nzambe apesa bino makasi banda na ebandeli ti tokomi lelo na jour ya suka. Merci beaucoup. Ya merci pena. Eza esengo kokutana na bamama na nga lingwala mabeya présence na yo awa na matanga ya Papa Lutumba tolini toyeba po tozomonaka lingwala pesa biso explication nayebi basouvenir eza ebele mais tolini toyeba kaka organisation na bino nde bomandaki lelo toza mokolo ya suka to mokolo tokende yango ti wana. Ata lelo famille ekei Kinshasa toyebi te soki mpo okende Kinshasa mais totikala toyeba ndeni tokosala. Mais nga baprogramme oyo nga nayebi yango te mpo oyeba baprogramme oyo bien mpenza il faut ozwa membre moko ya famille donc ye mutu akoexplike bino baprogramme oyo nyonso ndenge ezoleka biso tozoyekana biso kaka boye donc biso okwa bato ya misala mpe eza koampoche biso mpo tokóma mpenza mikolo nyonso donc baprogramme mpenza tozoyeba yango mpenza te. Donc il faut approcher membre quoi Sylvia azali wala bien Marie Paul bango to bakoyebisa yo ndeni makambo ezoleka ozomona next time biso bato ya misala programme ya vie na ndawa nzambe biso comité ozomona biso bato ya misala bamakambo mpe ezebele soso olingi o se présenter mpenza boye il faut tuna direct ya famille wana nde oyeba programme. Mpona bino bamama lingwala bolobi biso bamama lingwala soki oyebi osala nini oyaka ti loba nde oyeba te mais soki oyebi oza au courant okokóma kaka na bomoko toujours na bomoko toujours. souvenir ya malamu nini oza yango mpona Papa Lutumba? Papa Lutumba bino obengi ye papa nga abengaka ye vie bavie wana nakoloba vie abimisanga banda naza na âge ya 15 ans donc na âge ya 15 ans nazalaki epa mama na nga aleki tosalaka restaurant nga mtu nazoteka nga mtu nazolamba donc sikoyo vie aza koyala bacasette audio na 1975 vie ayala na audio apea biso totiaka na restaurant na biso misiki ebetaka oke jele ezobeta wana bato ya clinique
wana bato ya Renault donc bazoya nga mo moteki nga mo molambi sikoyo vie azoya azopesa soki bato bayoki yo ozwi yango wapi ozwi yango abi te ndoko nanga mutaye nango vie nanga mutaye nango donc vie simaro biso libenge vie simaro na esangi me sikoyo biso ozalaki na nganda na matonge na boyera donc na boyera tozali na nganda asali nganda kuna mama leki na nga moto azalaki atete me nga moto aza olambala aza koteka to bana vie alakisa nga naleki na age ya 15 ans et puis tina ndenge nakoli souvenir nango su naza yango ya makasi ya vie nauta mbujimai ntango nauti mbujimai na ye atie nzembo oyo ya kadima bato mokili bayembi nga na bombanda te donc sikoyo nzembo wana nayi kokutana nango ebeta na kini kese sikoyo balakisanga mwaye te bato na baeta wana na ba 80 wana soki mutata kini kese wana po balobi ke via loba balongola ba chiffre donc via alakisanga mpenza aobenga ngai beya wapi mama na yo aleki ngai azolakisaka mosapi donc bakolaka nti nga bazolakisanga via alakisanga baoke jazz toyebani na baoke jazz wana bamakoso baflavien bango nyonso bajosti bayebi ngai mwana oke jazz donc nalanda oke jazz mpo bamama na nga leki marie donc marie nde azalaki atete ya bana oke jazz tina ndenge mama na biso mpe aleki marie wana akufa biso tozwaki bakote wana totikalaka bana oke jazz donc lingwala ya biso vie na biso noko na biso donc nde nyonso wana tozosakana wana na bamama kelani bayebi biso bien nde tozokola nazoluka kutu nayebi nde nakoloba te me nzambe asungaka mama kelani esika azali apie makasi apie aye courage ya kotelema mpenza donc kam naloba kaka tozalaka bomoto so omoni moninga te tuna donc mila mosusu ngai ezalaka so oyebisi nga omoni nga so oyebisi no nga te okomona no nga te naya mutanda kam nengaloba no yango wana kaka bana ya lingwala donc bana ya lingwala bana ndako babi bana ya papa Lutumba bango yeyo tosepeli komona yo merci beaucoup so omoni nga te omitungisama te mais soko obengi nga na oyala toujours na pointe umela babi lelo donc lingwala eclôturé awa mais bango bakocontinue na bango na baprogramme mosusu baopesela panza sango ya Congo edino image merci beaucoup bonsoir Eric ko azali grand frère na ngai donc akoloba kutu mingi ezali te toli toyeba présence na Eric ngai nayebi oza mwana Tourcoing mais sikoyo namoni na matanga ya papa Lutumba nali nayeba présence na famille oyo oza na kati ya famille to oza parmi ya bana lingwala. Alors merci Monique na question otuninga. Oui, c'est vrai, nous avons Koutani, nous na Tourcoing. Nous avons 89. Nous avons Tourcoing. Mais avant Tourcoing, nous avons Poto. Avant na Poto, nous avons Kisasa. Na Kisasa, na Paperik, na Botami, na Loba, na Gombe. Maman Mozart. Na Gombe. Et pas la biso pour moi, na Lingwala. Tempel Z. 105. Numéro 105 na Mouchi, croisement Mouchi na Mweka, école appel Z, ndako coin et pas na biso. Na face totalani na mwasi ya Kisombe, ndako étage. Na mpanzi tokangani na maître Popeye. Na ozoni na Mouchi. Na Mouchi tokangani na ba palos ba kioso bambala, balongwa. Après oya misa tolandi et pas ya ba vieux tilopé, ba zombo. Donc soki na moni ke papa rito bandila so to yebla libo na bomona pe na lingwala tozali ponga mo pe na mona lingwala en tout cas. Oui, alors bomona na lingwala na vandi na lingwala tina 1979 na âge ya 12 ans na boté na 67 dans la 79 tango na zui certificat d'études primaires na ngai avec brio en 1979 dans le monde des arts na Kei Matete. Merci beaucoup papa Eric Iton
aza penda mwana lingwa le descendant donc place papa Lutumba azali amoli penda sangisi penda bomoko ya bana ya lingwa la en tout cas on est papa Eric pesa ya biso nzembo oyo penda soko zongi na sima oyo penda papa na biso a quartier papa Lutumba atiki nga na souvenir moi moko na kati ya motema pesa biso ka nzembo moko tontoyeba souvenir na yo. Oui, alors pour un souvenir, il y a Papa Lutumba, oh déjà ezali na lobi merci ngai Papa Eric na pesi na Papa Lutumba. Pour na bisengo nyonso apesa ngai na bomoyi na awose. Na nzembo ya Papa Lutumba na kobanda to banda na moko. Ba mama ya zando bazangi lokola biso bana lingwala tozangi bakolela ana muyandi wana Luisa wapi joboke shekara chez Shakara na Kasongolonda. OK. Et puis na 79 ans na longwe lingwala na ke matete na komabwe na komiti na matete na nuit blanche. Papa Eric amoni yote na zongi na kolela nga naza ambianceur. Merci beaucoup Papa Eric. Umela. Obi ke pareza na posta na yo kitoko. Panza sango ya Congo edino image. Biso toyaki na edino, toyaki kaka kopesa ba mes condoléances, ba hommage edino umela yo bandaki déjà banda dès le début ya matanga. Tant sololaki na yo. Obisenga no MK Muswahili nga tozo na tante nga na okende. Donc edino image ndama peso makasi. Le programme balobi ça les signes donc matanga eza isusu awate o alinga pesa revoir na mama Sylvie Lutumba donc alanda na ndaku mama Sylvie mwana Ivry motema ya papa Lucy Banza nzamba pesa bango makasi ba continuer ti mukolo papa na biso icône mokonzi ya lingwala donc mabi papa tiki bana toujours bomoko donc nzamba pesa famille Mobima Makasi, donc on est ensemble. Merci beaucoup. Panda Sangoya Congo et d'une image Bilengi TV. Oumela Sima Bilili. Merci beaucoup. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logis à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on wapi Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene té ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment l'économie sur Congolais faut tout promouvoir par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono Maman global PM Express. On puisse toujours artiste Oyo. Nous avons toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture la chose allée de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc Patrick Malouavengi Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi. Na Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko RDC Loma Makasi. Oh nyonso, alingi, atinda biloko, koluka mundondo te. Tokutami awa na Global Express, Patrick Malouavengi. Frais aérien, maritime, téléphone, edino image, okozwa. Yeza kaka, au pesi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi. Global Express, bonne adresse, y a pas de mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris métro Château Rouge même métro Macadé poussa na Global Express avant d'idéologie en voilà. Vive l'agence Global PM Express Patrick Malouavengi. Global Express ils ont aidé la population congolaise communauté na biso au en France pour la recherche de développement basé à l'étranger. Précisément na Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours tinda ba poli, nous avons la fret par conteneur, le fret maritime, dans les fret aériennes ou tinda en avion. Le tinda pour la petite poli, ba poli express ou cela va des jours.
et soki kaka wana te toa mpe na service funéraire au cas où ozwi problème ya décès kohésite te komona biso ofuti awa na poto tosalimaka nyonso na kini na ndenge ya biso bato ya poto oleki na agence ozwi dvd na yo omoni ndenge prestation elekaki na kini selon goût na yo catalogue ezali donc fidélité ya boye otie lelo ozwi lelo vitesse de diffusé Global Express bakotelemasa